Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini kivoyu ya ba kombata ebandi komonisa mapeba makambo mosusu bazali kosala bazali kokanisa neti ete bango nde moto basimbi sikoyo mokili ya poto na maboko me bazali koyeba teke bazali kosaproche petit à petit na kati ya moto ya mbabula to moto ya koni oyo basili kopelisa me bango bazali kosakana pe bazali kozwa yango lokola liseki. Bandeko babolingo toyebisangi bino ete ebele ya bakongole ndenge bozali komona mingi bavandi ya na poto bato ebele na Kinshasa bakanisaka ete mingi oyo baye awa na poto bazali bato oyo baapprendre mingi bazwi mayele po ete lobi bazali kopesa pe confiance na bango po ete bakende kopesa implice na mboka me ebele lelo mingi oyo bavandi ya na poto bandeko babolingo baye lelo mpona kosala nde kibozoba oyo ete ezali kolakisa komona moto azali koloba ete na beti 15 ngai mwana mikili me vanda na moto wana solola na ye okomona bozoba nini ezali na kati ya moto wana okomona mosusu alobi ete na beti 30 ngai mwana mikili me vanda na moto abeti 30 azali komibenga mwana ya mikili omona ndenge nini azali koraisonne. Bandeko babolingo boyebi ete mboka na biso RDC ndenge tozali wana tolobaka yango ntango nyonso tu bandeko mboka na biso ezali mboka moko tozali lisusu na besoin ya badistraction te tozali na besoin sikoyo ete moto nyonso tu apesa implice na ye na oyo ye ayebi po ete tokende totonga mboka na biso. Me lelo oyo tokomi komona nini tokomi komona ete bato mingi awa na poto bakomi kokanisa ete demokrasi oyo ezali na bamboka oyo esika tovandi bakomi kozwa demokrasi yango ondire eloko moko basalaki yango kaka mpona bango donc bango bazali koloba demokrasi donc demokrasi mpona bango nde demokrasi eyali me mpona bato mosusu baza koutilize kidemokrasi wana te oyo bango bazali koloba mpona nini bandeko tango bango bazali koloba ete tozali na bapays ya demokrasi na kati ya demokrasi elobi nini respecte liberté ya moninga esika liberté na yo esuki ya moninga ebandi komeka te kotia kaka na liberté ya moninga pe pesa moto ta na ye asala likambo ya motema na ye oyo ezali kosepela apart koyiba koboma pe kosala mabe pe kobeta me bango ntango bazali koloba ete tozali na bapays ya demokrasi toyebaka te ntango bazali koloba yango epuis bazali koloba ete baautorité congolais baye tobeti bango tosali boye. Bandeko eske oyo bazali kosala ezali démocratie to ezali agression physique? Bandeko oyebi ete ebongi malamu baenseigner lisusu na bakombata oyo malamu koyebisa bango démocratie
elingi koloba nini po ete mingi bazali kokanisa ete soki balobi démocratie elingi kolakisa ete mpona bacombattant moto asimba bacombattant te botika bango na liberté na bango mais mpona démocratie oyo etali likambo mpona baninga bango bazali koyeba wana te bango bazali koagresse bato kobeta bato kosala n'importe quoi bazali koyeba te ete makambo oyo bazali kosala bazali kosimba moto malembe bandeko toyebisaki bino eloko moko mingi bazali ya kolala bazali kocomprendre te mondele atikaka ta mondele soko ozali kosala likambo na mondele azali lokola moto mwindo te po ete moto mwindo nde azalaka ete likambo esalami mbala moko areagir mondele aza kozwa ta oyebi bamakambo nyonso tu bakombata bazali kosala bazali na baimage nyonso bazali kolandela nyonso na bato oyo nyonso tu bozali komona lelo bazali koganga liboso ya kamera koloba n'importe quoi bandeko bazali kolukela bango bon moma moko ya kitoko po mondele azali neti moto mundu te akokokanga wana loboko place nyonso alingi alors okoki kotia loboko boye mpe osieli mokiti okimi mais mondele alingaka ete akangela moto mpenza na position moko oke ndeko ata osali ndenge nini mpo lukokima jamais mingi bazali koyeba teke bandeko meme bavideo ya bamakambo mingi basalaka kolobaloba liboso ya bakamera koloba ndenge nini bazali komitombola mapeka ndenge nini babeti bato bandeko nyonso tu wana ezali bandeko bakombata nyonso tu balidere oyo bozali komona kala te bakofieta bango wana makambo tozali koloba ngai mama kozali nazali koloba bokwar na ngai mpe bokomona mingi bakoba marche wana oyo bazali kosala lelo nazali koyebisa bino bofungola matoi bomoni bamarshe oyo bazali kosala lelo mpo na congo ekobaluka ekokoma bakobanda kosala bamarshe mpo na kotelemela soit bafrançais ou bien babelge mpo na nini mpo ete batie bato na bango na baboloko oyo makambo tozali koyebisa bino bobomba yango lelo na motu bokamo eloko te botika bango ta na bango bazali kosala me toyebisi bino ete mondele azali lokola moto mwindo te bavandi bazali kotala bango bazali kozwela bango ta bakokanga bango mpenza na moma moko kitoko oyo ekozala ta bato ya droit de l'homme babimi intervention boye bandeko wana oyo eyokaka ete soki balobi 5 ans obeti yango ya mobimba soki balobi 10 ans obeti yango ya mobimba bandeko boyebi ete baautorité balongwe na mboka Congo baye mpo ete baassiste na événement monene oyo ezali mpo na mboka na biso oyo ya Congo bavoyu oyo bana oyo bato oyo baye na poto basali eloko te oyo bazalaki bana ya baperdre tout epesi bango kipelekese lelo bakoma jalousie motema mabe motema likunu bakanisaki ete Congo wana ezalaki kaka mpo na bango na kati na masolo oyo bandeko bangwanda nyonso tu bazali na kati kotinda babombani meme pe na kati na masolo tozali kokama ondikeke papa Etienne Tshisekedi pe azali pe na kati na bamasolo pe azali kosepela na yango po ete ye papa Etienne Tshisekedi alobi te azali démocrate ntango bamusicien oyo bazali koya mpo babeta ntango bazali koagresse bango ye alobi ete azali démocrate mpo na Congo mobimba mpo na bakongolais nyonso eske atomboli mongongo mpo na koyebisa bato na tala babiloko bozali kosala na bandeko na bino ezali malamu te alobi avandi kimia mpo ayebi bango nyonso tu bakomi na bango kaka bakuluna papa Etienne Tshisekedi mpe azali na kati na bamasolo tozali koyebisa bino ya solo mpo ete na bato ya UDPS na bango nyonso bakomi kaka na makambo ya babozoba ya kokende kobetaka bato banini me bino bozali kosala ere ntango bino bozali kobeta balider ya Congo bozali kobosana ete ebongo soki papa Etienne Tshisekedi akei na Congo ndenge bino bozali komenase Erason ndenge bosali bo soki lelo bato ya Erason balobi ete non tokokipe mpe lisusu te moto nyonso to aza kouta poto oyo aza koya lokola basali boye batelemela moto tu bino boyebi teke soki lelo balider ya Erason bandeko balobi bayindisa meme papa Etienne Tshisekedi oyo akokima akokonga kutu konyata lisusu Congo te parce que babiloko bino bozali kozwa yango neti liseki tozali koyebisa bino bosakanaka botiaka kaka loboko na moto me mokolo mosusu bokokamwa mwana ya papa Etienne Tshisekedi
Félix Tshisekedi asali ba manœuvre wana na Canada a sensibiliser bato ya IDPS na nini bakei ba menacer Vital Kamerhe eleki ndenge wana sikoyo lisusu awa pe bata oyo bakei ko menacer ba autorité tomoni tante esika papa Etienne Tshisekedi ya condamné yango donc bango nyonso bazali ko sepela na babiloko oyo alors il faut papa Etienne Tshisekedi pandima mokolo ya kokita soki ba leader pe ya Congo kuna balobi ba menacer ya parti ya aéroport donc il faut ndima yango oyo tozali koloba sikoyo logique des choses tango ba autorité bazali koya bazali ko menacer bango ba papa Etienne Tshisekedi nyonso nie donc ba sepeli na yango ba moni te bo menacer batu wana banini mais ye papa Etienne Tshisekedi tango pa ko kende pona ba élection soki peuple bambie ba mabanga ba menacer ye ba yebi peke ye pa zali sima ya makambo oyo bomoni teke makambo oyo kozwa tournir mosusu po ete bandeko bato mingi bazali kolinga kosala hypocrisie na kati na bamakambo oyo tozali koloba yango vrai na bapapa Etienne Tshisekedi bayebi babiloko ezali kosalama nyonso na poto bayebi yango bien mpe bazali koapuye yango moto akosa bino te yango wana namoni ete il faut bakonzi ya Congo babeta sikoyo loboko likolo ya mesa lokola bato oyo balingi kolakisa bato ete bango nde bayebi démocratie balingi te bato mosusu basala démocratie mpona bango bango balingi kopesa démocratie mpona bato mosusu te tosengi na bakonzi ya Congo il faut bozala sikoyo ferme ndeko liseki lisusu te lokola bozali kotikela bato liseki yango na bato mingi bakomi kozwa neti bamakambo oyo neti na ndenge ya kosakana yango tolobi ete kobanda na président de la république tina se na Congo kuna moto asala lisusu liseki te epi tozali koloba yango lelo tozali kotombola mongongo mpe tozali koloba yango il faut boyeba yango ete ndenge Congo ezali wana lelo bozali koyela biso mpo boloba ete bino nde bozali bato oyo bolingi ete mpo ete bokende kochangele biso Congo ezala malamu kutu na poto bamakambo bozali kosala bandeko babiloko bozali kosala babétise bozali kosala wana nde bokopesa biso avenir meilleur na Congo bozali kobutela baninga meme liberté na bango ya parole wera so na sololaki na bino avant kende Kinshasa wera so na komi na Kinshasa bosololi na ye bopromettre ya wera so quand même mais ayelo bino bia bobeti ye lisusu mpona nini mpe bozokisi ye na mutu pourquoi bosali yango bandeko tolobaka yango ntango nyonso tata mama ndeko kolanda bamobutiste oyo te bana ya bamobutiste oyo bazali na bandeko na bango ya bakima bakoma koutilize bino yo moto bimaka mboka na ndenge ya pasi olobi oyo koluka mwa moke posalisa famille na yo okomi kokota na makambo ya bamobutiste oyo mpo bango deja baza na désespoir bayebi ete Congo wana mpo na bango moyebani ata lisusu eza te mpo na mabe oyo basi basala mais ndeko yeba yango ete sikoyo mpenza il faut bakonzi ya Congo babanda pe guerre lokola bango bino bolingi kolakisa ete bandi guerre na poto il faut na Congo pe guerre banda ndeko ekozala sikoyo moto nyonso oyo nyonso ozali kosala liseki na makambo ya Congo ndeko soki bazwi yo ndeko en tout cas ngai na kosenga na bakonzi ya Congo babongisa mpenza prison ya ekafela mwana ya poto nyonso oyo bino boyebi ete azali komenase bakonzi azali kobeta bato soki occasion monani bazongisi ye na Kinshasa obie tie makolo na ye na Kinshasa bozwi ye prison makala te ekafela po ete trop c'est trop tosi tolembi batata minene okomona bazali mpe na bana na ndaku okomona mpe bazali koloba liboso ya kamera touti kobeta bato wana éducation nini bokopesa na bana na bino nde éducation ya boye yango nde bolobi ete Congo avenir ya Congo nde bino bolingi bosimba yango me kozala po ete bana na biso nyonso tu babeba makambo kaka ya babuzoba bandeko bino bozali kosakana na bato lelo bato mosusu bakomi koya mpe na garde du nord bakobimisaka bafoto ya Kimbangu papa Simon Kimbangu tala boyeboye lelo boyebi papa Simon Kimbangu ntango babandaki kolia mbongo na deuxième république koilia koyimba konyokola bapeuple wana boyebaki Simon Kimbangu lelo bakomi kotanga kombo ya Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu mpo na nini mpo bakimbangise boyebi ete bazali ebele na poto bozali kokanisa bokogandie bango mpo baya nsima na bino me bozali komikosa bakimbangisa mpe baza bazoba te bayebi baje na bino wana nyonso
bozoba kaka na bozoba ozali koganga mpe nzambe ya bato moyindo nzambe ya bato moyindo okomona moto azali koloba nzambe ya bato moyindo me azali na esclavage ya bamindele akendeke kosukola toilette ntango nyonso kobima na ntango aza kokende ntango ozali kosukola toilette wana na mosala oyo osala kokende kosukolaka toilette osukolelaka ngo bato moyindo to osukolelaka bamindele apo koya liboso ya kamera banzambe ya bato moyindo nzambe ya babokoko tolanda nzambe ya babokoko me soki olingi nzambe ya babokoko kende na Congo yo moni te koza koloba ete nzambe ya bato moyindo me yo moko ozali kosala bamisala neti un esclave omoni te kezali soni oza kosukola batoilette eske yo moto ozali koloba ete nzambe ya bato moyindo azali nzambe arevelaka biso bamakambo ebele baverité me ndenge nini nzambe wana bato moyindo nanu ti lelo arevele yo teke batoilette ozali kosukola ezali neti ozali kaka kosala esclavage epai ya bamindele yo wana okomona mondele ya koti asumbi ale 2 minutes apres yo koti okopangusi toilette wana nde bandi kokanga te nzambe ya babokoko ya bamindele botika babiloko pamba bozali koloba koyokisa bato soni pour rien papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai lisusu maloba bandeko babolingo ba peuple congolais boyebaka yango ete ba makambo tokomi komona lelo ezali ba makambo oyo ekomi kosalama na ndenge ya bobozoba koyokisa ekolo na biso Congo soni bandeko babolingo tomoni yango makambo eleki na Côte d'Ivoire awa ba Ivoirien pe lobi bakobeta na Stade de France. Est-ce que bomoni ba Ivoirien bakei po ete babeta ba autorité na bango bakoya ko représenter Côte d'Ivoire mokolo mwa lobi ba makambo eleki belé na Afrique ba paye belé koya ko beta pona nini ba to wana te ba peuple wana te bakoki ko se comporter mabe net binote kaka bino ba congolais bandeko toyebisi bino ya solo bolanda ba événement ndenge bandi malamu mais mingi bazali kocha mosapi na moto mingi bazali komekaje na kocha mosapi na moto mais bakozika kala te tozali koyebisa bino bakozika kala te bandeko babolingo tomonaka na ntango ya deuxième république ndenge nini bangwanda oyo baboma mboka Congo ndenge nini bangwanda oyo bazalaka komona kozwa bafamille na bango okomona mutu awuti mboka na Équateur aye na Kinshasa bafuteli billet ya poto aye kaka po atala film vendredi atali film vendredi mardi azongi na mbongo ya nani na mbongo ya leta ya Congo bomona ndenge bato ya deuxième république babomela biso mboka Mobutu akimi atiki mboka zamba nani ayebi yango te lelo oyo lokola bazangi nyonso elobi ata paster mukuna babotoli bango beefsteak ale lelo oyo bakomi kolinga sikoyo kolakisa nde bato ke bango nde balingi Congo koleka tala bato bazali kaka koluka ba raison lelo oyo babande koloba nini oh ba femme violée sikoyo lelo nini soko tali ba oyoki ba déclaration na bango commune oto beti ba généraux wana pona nini po ete bango nde mtu ba kangaki babi balukuna ba boteli passeport na donc bazali koluka kaka ba raison yanga na tolobi ete gouvernement ya Congo ezali malamu mingi penza ke ba congolais ya boye occasion mona ni penza bazui batie bango na avion bazongti bango ba refoulé bango na Congo koyoka mawate na aéroport njilo atango bazali kokita kaka kotanda bango ta 50 fouet penza na mataku otandi bango penza tango bozo zo bango directement na makala parce que tango tolobela lisusu likambo ya démocratie te siko tolobela likambo ya kivoyu ndenge nini bino bozali kosala na poto alors na Congo pe tokolakisa bino il faut pe bakonzi ya Congo balakisa bino ke bango pe soki bino bozali kokanisa ete bozali bavoyu koleka bavoyu nyonso bango na Congo tokolakisa bino ete kuna baautorité ya mboka bazali supérieur koleka bino okomona mutu mosusu aza koloba pe liboso ya kamera tala matutu na elongi tata mobimba ozali na bana na ndako me azali koya liboso ya kamera mpona kose vante na likambo ya koloba ete tobeti bato wana tobeti aza koyoka pe soni te oyo moto bozali komona na bilili oyo moto ya matutu oyo après aza koloba ete azali cadre yo cadre nini na kati ya poto est-ce que ki cadre na yo ekoenseigner penza bakongolais na bacomportement ya liboso ya kamera makambo bozali kosala liboso ya kamera wana nde ezali ki cadre mais boyebaka ete
bozako meka mosapi na moto mais bokokamwa to ndenge ga to ebisi bino mondela za moto moko avandaka na mosika male mondela za representer kaka ndenge bozo sala wana mondela za ne malemba osane ti azomona te mais ba ndeko ba bolingo tozo ebisa bino ebele bakolela kalate bandeko ba mitungisa te bato babomeli batumboka bango ndem tu babomi Congo bien botala ndenge lelo Joseph Kabila Kabange na gouvernement na ndenge bazali ko sala tout pona ko tonga quand même mboka na biso bisika oyo bato ya deuxième république babomaki mboka bisika oyo batikaki yango zamba lelo Joseph Kabila komi ko linga ete a changer mboka wana mais bino bozali ko loba Joseph Kabila azali mopaya kaka na monoko na bino Joseph Kabila za mopaya mais botala makambo oyo Joseph Kabila za ko sala pona Congo pona ko lakisa ete ye penza mutu azana bolingo Congo mais bino bato bozali ko bibenga bana mboka bosalaki nini makambo nyonso tous les comme possible pona ba congolais bino zala kaka impossible tellement bon makambo Joseph Kabila sali bondima kite et pesi bino ki peleke se allez bon comme siko na mitema mabe na mitema ya kosa mais tozali ko yebisa bino ete boyebaka yango ezala makambo pasteur muku na lobaki ba conséquence ekoya tokomona ba conséquence ba misusu na poto tokomona ba makambo koyela ba tebele na poto ba misusu ba kobandaka ko luka même ba pasteur oyo baza ko finga lelo ba kende ko bondelela bango bandeko makambo tozali ko yebisa bino li sekite lokola ba lobi ete bango ba ko kende pe lobi na Stade de France po ba kende ko sala trouble bandeko ba bolingo lobi to kotala eloko nini o ba ko sala mais tozali ko loba yango bandeko bobosa na yango te boyeba ete eloko na eloko tango moto zali ko sala yango il faut qu'on prévoir peu conséquences na yango bandeko yango na tolobi ete soki mokolo mosusu tango wera son na gamba liboso soki to silikala ga wera son to zalaka na raison on a koloba ete wera son azana droite abanda ko s'exposer devant ba combattant abanda ko se justifier parce que ako se justifier nini na ba combattant omoni pona ko lakisa ete batuana mituna bango esaka te omoni lelo yo moto kende ko se justifier na bango bosololi malamu tala lelo ba komi ko agression ba betio ba zokisio même na mutu est-ce que wana bazali batu penza ko pesa confiance wera yo moni tege même fali pupa zalaki caractère na batuana fali pupa tikelaki bango tante ba on yesu bozali ko mona bazali bana ya kuluna mutu bobima ko mona anga sali 15 na poto mais 15 na poto o encaisser nini wankese kaka ndenge nini ya koyeba ndenge nini ya kokende kobeta batu na bagar wankese kaka ndenge nini ya komenase bakongolais na poto vraiment ezali pasi mpe mawa mboka yango tokotonga yango na babuzo baboye yango wana bandeko babolingo na ntango oyo sans plus tarder tozali kotiela bino bafoto oyo ya bato oyo tozali koyebisa mpe na gouvernement ya Congo lelo soki batie makolo na bango na Congo basali erreur batie makolo na Congo bazali bato moko tango bazali kozwa bango vert bango kutuma prison makala te ata ekafela botinda bango po ete bazali mpe dini ya kozala na kati ya milliers ya bakongolais te kuna na Congo bazali bato moko bakoaporte mpe rien na kati ya Congo donc bazali bato moko baye na poto awa crise ebeti bango donc bayebi ndenge nini basala eza te bazokoyeba ndenge nini ya kosan sorti te ale bakomisi yango lokola kanda pona makambo ya Congo ko betaka batu ko sala n'importe quoi alors botala kaka ba photo ondenge zali ko défiler liboso ya ba écran to zali ko efisa pena ba konzi ya Congo batu ya oyo onyoso to ba komi binemi ya ba congolais à partir ya lelo ba komi binemi ya bana ya Congo o bazana la République démocratique du Congo binemi na bango yo oyo ke soki bazui bango bandeko lokola bango pe tango ba pasaka ba message na bango bazalaka na maîtrise te pona koloba pe ba lobaka n'importe quoi bango soki bazui bango batandi bango même état 50 penza chikote na mataku botandi bango nanu ba partir aéroport njili tango bozo zwa bango bandeko kaka avion bala moko botindi bango bien na ikafela po ete baza penza batu moko bambuma ya kopola mais toyebi bato babomba ni sima ya bato yo ngwanda zali sima ya bato yo
même peu papa Etienne Tshisekedi bazali ko soutenir pour le moment d'action yo tozali ko sabina ya solo bozwa biso bato ya maboma te po ete tozali bato moko to infiltraka to yebi ba masolo nyosu papa Etienne Tshisekedi azali pour makambo bato bazali ko sala ba komaka ko kosa o wana ezali peuple ndem tozali ko sala ba demande peuple ndem tozali ko sala ba demande yo lo bien tozali leader ya ba peuple mais tant ba peuple na o bazali ko sala ba bêtise po o ezali ba bêtise otombola ga mongongo te pona lobana bango ete makambo bozali ko sala wana ezali démocratie te démocratie esengi bo pona nini ba lobaka te bango nyosu bavandi nie pona kolakisa ete bandeko moto moko te oya koloba ete azali kosala ba makambo pona ete aba peuple congolais po alingi mboka moto na moto azali koluka intérêt na ye yangana toyebisi bino ba peuple congolais bofungola misu bozala susu bato ya kolela pongi te bandeko bato babomi mboka bino boyebi teke meme babobi la dawa oyo bango nyonso bamobuti so bavandi awa mokolo nini bacongolais boyebi teke bato mosusu mpe bato ya deuxième république basala bango mabe basala mpe bafamille na bango mabe me bazali ya na poto mokolo nini bosu boyokeke bato wana na kanda oyo ndenge basalaka bato na bango bayokani mpe basali groupe balobi bon tokei siko koluka esika mobile dawa azali na Bruxelles na Belgique bakei bamenance basali ye mpe menace po ete bakoki mpe kosala bamobile dawa wana nyonso bamenace bakoki mpe kosala bangwanda wana nyonso bamenace bino bokanisi ete biso mpe bato tonyokomaki na deuxième république tokoki mpe lelo kotelema te toloba ete bon tosali mpe groupe na biso oke tokokende komenace bato ya deuxième république na mabe nyonso oyo basalaka biso boyebi teke tokoki kosala yango mais tozali kolakisa ete biso nde toyebi démocratie ke bino jusqu'à présent démocratie bino bozali koloba boyebi ntina ya démocratie te mais lokola kokomi kolekisa dose ya babétise na bino en tout cas tozali koyebisa bino ya solo bopika pende mpo sikoyo nde tozali koyebisa bino ete sikoyo nde bamakambo ebandi ndeko soki olo otondi te sikoyo nde okomona ndenge nini bamakambo yango sikoyo ekobandela mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko bamolingo ndenge kaka tozali koyebisa bino boyebaka yango ete bato mingi lelo ana poto bazali koyeba te bamakambo ndenge ezali kosalamela boyebaka yango ete bandeko bamolingo tolobaki yango malamu mundele atikaka ata na ta mais bakombata bazali kokanisa ete baleki meme bamindele mayele bandeko bamolingo tokoyebisa bino eloko moko oyebi ete oyo bakongole bazali kosala bayebi meme kosala lite te mpona koloba ete bango nde bazali baopoza bazali kolite mpona mboka na bango me modele oyo bazali kosala bazali koyeba te ete démocratie ezali na modele oyo bango bazali kosalela te bandeko bamolingo bino bosi bomona bato oyo lelo bazali koya mpona kopromettre biso bakongole boya tobunda mpona mboka na biso mpo ete ndenge ezali wana biso nde tokolakisa bino ndenge nini bokobanda kolia 3 fois par jour biso nde tokolakisa bino ndenge nini tokobanda bana bakobanda kotanga bakelasi ofele kofuta te biso nde tokolakisa bino ndenge nini tokotonga banzela na Kongo mobimba bandeko me ntango ozali kotala bato yango bazali koloba bandeko kaka bato oyo bakambeli biso Kongo pendant 32 ans lokuta na lokuta bandeko yangana tozali koloba na bino tozali koloba ebongi malamu bapense na likambo tozali koloba bo néglige yango te bakende koluka bakolo ya mboka donc bapaka ya mboka bafuteli bango tike avion basombi na bansamba bamemi na bansamba bakeiti liboso ya tombu ya Mobutu bameka nanu kobwaka bansamba mpe koloba Mobutu ameka koloba nanu esika nini atie milimo ya bakombata oyo pe bamobutisi oyo po ete depuis Mobutu akenda bandeko on dirait bato nyonso tu oyo asa batata na bango basalaka na Mobutu on dirait mitu ya bato wana nyonso tu ebebi raisonnement na bango nyonso tu ebebi tozali komituna est-ce que Mobutu akenda na kanda na ndenge ete batrahisaki ye na dernière minute toyebi te est-ce que Mobutu ntango asinyaki bapacte asinyaki mpe papier moko diable ayebisaki ete alors pesa ngai mpe
parti ya moi groupe ya ba congolais oyo bazali ko sala na yo po ete ba koma penza vrai bato ya lokuta na sika ya vérité ba lo bakaka likambo ya lokuta pe ya signer papier wana est-ce que ngoki ko sala bongo te po ete depuis pe Mobutu anga kufaki na Maroc bakeko kundaye boye ba congolais pe bazalaki na samboul po ete ba réfléchir ba lo ba ete non ndenge Mobutu akufi boye e bongi malamu bato bakende ba lo ba na cimetière na ye po ete ndenge azali wana akena makambo ebele bandeko ebongo makambo oyo ntango Ngwanda akomi na buku na ye buku oyo akomeli bato makambo ya lokuta Ngwanda alobaki nini alobi ete ntango akomi na Togo ntango Mobutu aparkataki mbangu ntango Ngwanda alobi akomi na Togo Ngwanda alobi kokoma akomaki na Togo ekomaki ye kuna ntango basololi na Mobutu na suka Mobutu ayebisaki ye makambo moko boye makambo wana Mobutu alobaki apres na suka na yango Mobutu ayebisi ete Ngwanda alobi ete makambo Mobutu ayebisaki nga jamais nakoki koloba yango na moto yo kanisi ba makambo ayebisaki makambo nini ezalaka makambo Mobutu ayebisi ndenge nini asalaki pacte na diable ndenge nini atekaki mboka ndenge nini abebisaki bamilimo ya bakongole nyonso lelo bakongole na poto bandeko okomona moto mosusu mpe tata monene liboso ya kamera za koloba ba makambo bandeko akobanga tata aloba ete ngai tata monene boye nazali na bana éducation nini bana nanga bakozwa soki bazali koyoka babiloko ya boye okomona tata monene aza koloba ete towiti na gare tobeti bato wana bandeko okotala mpe moto ngo elongi matutu bandeko bino bozali kokanisa ete mboka yo bino bozali kobeta tolo mboka ya demokrasi boyebi teke bato yo mpe sika bozali kobeta tolo mboka ya demokrasi soki bokomi kosala n'importe quoi boyebi teke bakoki kofieta bino mpe batie bino na baboloko eske bozali koyeba yango to bozali koyeba yango te eske bozali koyeba yango te makambo bozali kosala bozali kodepase ligne rouge to bozali koyeba te bandeko po ete tokontinue lisusu émission na biso tokosenga na régie kuna batiela biso babilili botala ndenge nini bavoyu ya poto bato ya bana ya kuluna ya poto oyo bazali kosala ete bato bazali koluka ete Congo bato ya mayele bakende na Congo bapesa impis oyo bato oyo kutu soko otali bango baza kutu bato moko oyo ete ezali kolakisa ete Congo ekoki kobénéficie même ata na impis na bango te botala bango liboso ya bakamera boyoka bamakambo ndenge bazali koloba bandeko babolingo na pasi mpe na mawa komona batata minene oyo ete bazali mpe kobeta tolo bana ya poto nga nazali cadre bandeko yoso mona cadre monini yango cadre ya poto me azali koya tomona bato mosusu bazali kobunda mpo na mboka na bango me babunda basala balite na ndenge ya malamu bino bosi bomona ta basud africain ntango bamindele bazali komenase bango bomona basud africain baye kosala lite na libanda ya mboka mpe baza kosala babétise ya boye bino bosi bomona baangolais bitumba oyo eleki ya badeseni na Angola bino bosi bomona baangolais bato savimpi bazali na poto balobi ete atala ndenge Edouard azali kosala bakomi kobetaka bato savimpi na poto bino bosi bomona ke yango bandeko tozali koyebisa bino boye il faut boyeba yango ko bozoma ndenge balobaka bozoma ezalaka liboso mayele yaka nsima ebele bakoregrete baacte na bango na nsima ya babaro na kati ya prison tozali koloba yango mpe tozali kozongela bakongolais mpe bakongolaise boyebaka yango ebele bakoregrete baacte na bango kala te oyo wana ekozalaki mona meso mpe na ntango wana bokobanda kosala bamarshe awa po ete bakangaki ngani mpo babimisa ye me ekozala trop tard tozali koyebisa bino eloko moko me bato mingi bazali kocomprendre te tolobi boye mondele azwaka temps na ye bino bokanisi babiloko nyonso bozali kosala gouvernement ya Congo esi edepose plainte na yango epai ya bamindele te me bamindele bazali koluka occasion e bon moment po ete bafieta bino malamu me bobandi kopusana mpenza moke mpe bakofieta bino mpe kala te toyebisaki bino ete gouvernement ya France barepresente ya gouvernement bakotaki réunion mpo na makambo ya le 11 ya lobi mingi bazali kosala liseki mpo na yango me botala mokolo ya lobi bandeko oyo kosala liseki bandeko bokomona bino moko kaka tokosala commentaire te mpo ete balobaka ete il faut kotika avenir na maboko ya nzambe nayebi nini ekoleka me
lokola bango balobi ete bakosala bamaseki bakende kosala bamaseki tosengi na technique batiela biso nanu bana ya kuluna oyo bavoyu ya poto oyo bato oyo baye na poto sans idée sans idéologie baye kaka boye bazali koenkese rien mpona mboka na biso RDC après avoir babomi mboka na ntango ya deuxième république banyokoli bato bakimia na poto baye lisusu awa babandi lisusu kosala bamakambo na bango bazalaki nango na ntango ya deuxième république ya konyokolanga bato ya kosala n'importe quoi mais kala te makelele na bango wana ekosila mpe bakokota mai babilili s'il vous plaît. Voilà, chers amis, nous sommes ici à la gare du Nord. Qu'est-ce qui se passe à la gare du Nord? Il s'avère que l'autorité Bazali Awa, alors le fait que l'autorité Bazali Awa, il y a un trouble ici entre Nonwa et les combattants et d'autres personnes. Alors, en somme, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe ici. À tout bas, on a des gens à la carte de la gare du Nord. Alors, Mbangu, Toyogaki Masolo, Toyera, tous les images, tout le monde a. Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Voilà. Avec Guéré, Nassima Caméra, à son continuer pour faire notre événement sur le terrain. Ah, bon, là, de vous-même. On va nous zoomer. Moi je rapproche pour voir. Vraiment, je vous remercie, Adi Londolé. Tant que le coordinateur général, il y a un collectif Otobéni Cref, collectif des résistants combattants de France, Bissot Tolobi Boye, Tosala qui déclaration T, Toloba qui Boye. La fois dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Toloba qui Tosa la déclaration au Salaté. Mais si quand il y a Tosa au Salaté, la déclaration à l'issue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hippolyte Kanambe attaqué avion naïe en jeu. Oh! Ah, c'est Ménéké. Alors, attends, qu'est-ce que je dis? Tout ça là, il va se déclarer. Hippolyte Kanambe, c'est là, Hippolyte Kanambe a tiré avion naïe en place. Délégation, il y a un ministre, un colonel, un généraux, il y a qui va quitter à Bruxelles. Donc, soit qui renseignement tout. Moi, si naïe, il y a qui a déjà Zahawa. Alors, bisonné au monde de Gardino, Toza pour traquer Bango jusqu'à la fin. Donc, pour traquer Batouya, Hippolyte Kanambe, jusqu'à Moël Épinière. Bah, plaque au Bassala, Kinshasa, à toi, on a payé à droit de l'homme. Alors, justement, M. Martin Sali a besoin d'un état de droit, a besoin d'un mot calme. Ouais. Agression au Bozobangate, police, besoin d'un état de droit. Non, répondre à eux. Non, encore répondre à eux. Bambi là, Bamoye. Bamoye, État. Donc, pendant qu'il y a opération depuis la 13h, colonel Kanyama, Betaniawa, général Kumba, général Akimia Komonena, généraux, Bangonio s'occuper de tout ça, nous avons traqué Bango jusqu'à la fin. Donc, tu as Bangoté, pendant les jeudi, vendredi, samedi, samedi, on a la pire encore dans le stade de France. Mais pour le faire, ça va manquer. Il y a une mission pour la déstabilisation. Mais pour la déstabilisation, il y a un bon pour la distribuer par la déstabilisation pour poisonner tout. Avant, maman, on va tout dépasser Bango, pour liquider par Bango. On a payé le droit de tout ça en France. Ceux qui France va accepter que les génocidaires auront payé la Bango. Au chemin qui va prendre la France, pour ça la France. Le topic que tu as dit déterminé, la fois passée, tu as dit déterminé jusqu'au bout, donc il y a une action jusqu'au bout. Donc, bon, agresser maman. Agresser de toujours devant. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kundaki? Non, tu bêtis, généraux, tout le ballon bien. Les camassons les attaquent. Yo colonel Kanyama. Okanisaki, ok, vous attaquez les étudiants. Biso tout aux alaïs les étudiants. Tu attaquer Kanyama parce que pour défendre les causes, il y a des étudiants. Les étudiants, ils sont là, il y a campus, il y a ISC, il y a ISTA, il y a IPEN. Pour tout là, c'est Kanyama, les étudiants, pour attaquer les étudiants, exactement parce que vous avez le pouvoir, vous avez monté dans la mino élite. Biso, vous avez traqué les généraux, on a colonel, vous avez traqué. Et tous ces là.
arrivé à Hippolyte Kanambe tozana yo tozana Hippolyte Kanambe tokotika yo te bakimaka oya bibino ba journaliste boye retard il fallait botala comment colonel Kanyama ba général etumba baza okima neti bana batu wana totika bango te basala ba aventure na pona kimbe awate bambila bango wana il y a des policiers partout alors évidemment au contraire tolingi bongo parce que salaka oyebikala sela na explike ye adi londole kala bakongole babanda kobomba na so basala reportage lelo te esili lelo tokomi polele amoni nga na moni ye bakongole bozobanga pour rien wande wana aza na pouvoir bandeko na nga botelema bandeko na nga kongole bolamuka ngonga kokishe botelemi te nani olite pona bino moko botelema nde biso totelemi message na biso. En tout cas, merci beaucoup. Chers amis, regardez vous-même l'attroupement qui est ici, de l'autre côté en face. Évidemment, vous allez voir derrière moi, il y a évidemment la police, pour dire que la police aussi est venue. Vous allez voir la police qui est là. Il y a la police évidemment, donc on a dans un état de droit. Il y a un moni n'engembi la zone asima. À tout pas au moni boyo qui va vraiment expliquer ce qui se passe réellement. On continue pour l'état pour Salama. Nous allons continuer à prendre les images et puis à vous mettre au courant. Continuez à nous suivre. Merci, à tout à l'heure. Botala arrivé à Bruxelles de Colonne. Botala va très haut et ça n'a pas arrivé de Colonne. Oui, à 13h. Oui, à 13h, il y a un colonel, c'est là. Et moi, je suis l'équipe. Ok, donc Volcan, merci. Merci de on a un Congolais. On a vu l'oba qui va très bien. On va barrer du minage de Rwanda. Rwanda. Tant que le vidéo a levé à Rwanda, petit bébé a dans le coffre n'a pas donné parce que comme au Kima, on a béni pour la soirée. On a dit hier de donc on est les gars à la gare du Nord. Ah oui. Donc pour moi, on a pas image. Bon, bah, qui a pleuré au Kangangai, qui a gardé la vie. On se Kangangai, c'est qu'on a gardé la vie. Mais, comme ça a moulaï, ils ont continué, ils ont continué de rouler mbaté. Il faut tellement. N'est-ce pas besoin de tellement Tina Souka. Merci. Ok, donc, soit Nani, soit Henri, Arim, ok, ça peut sonner avant beaucoup maintenant à Paris. Donc comment ça s'est passé? Donc il y a 8 Belgique là-bas. Donc je viens de Bruxelles. À Bruxelles, vous me bienvenue. Ok. Donc vous trouvez dans le combat à Paris. Donc j'étais à la maison quand on m'a appelé vers midi moins. Et il y a le général, une délégation conduite par le général Etumba. Didier Etumba, donc qui devrait prendre les trains pour Paris à midi 13. C'est comme ça que j'ai appelé nos compatriotes de Bruxelles pour aller les interpeller. Donc arrivé, donc j'étais presque en retard parce que je suis arrivé à 12h11, les trains devaient partir à 12h13. C'est comme ça que je suis monté pour regarder et puis ils ont été trahis par la présence de militaires belges, je pense quelques colonels belges qui étaient là en train de leur dire au revoir. Je suis monté directement quand les policiers, les militaires, ce ne sont pas les policiers, les militaires belges m'ont vu avec un membre du gouvernement, je pense quelqu'un de l'ambassade du Congo. Ils ont appelé la police.
qui sont entrés à l'intérieur de Thalys. C'est comme ça qu'au moment où on voulait me faire sortir, et Thalys a démarré. C'est comme ça qu'il y a eu des échauffourées dedans. Il y a d'autres Congolais qui venaient, qui voyageaient pour Paris, qui ont commencé aussi à contester, manifester pour dire que comment une délégation de 21 personnes, tous des militaires, parce que j'ai reconnu quelques colonels là, et puis il y avait deux Rwandais qui étaient avec eux. Ils ont commencé à se défendre pour dire, parce qu'il y a des Congolais qui ont demandé le corps d'Arma Tungulu, et puis les passeports confisqués de Babi Balkoula, on a vraiment profité pour faire la pression. C'est comme ça que les autres ont voulu croire qu'ils pouvaient nous intimider comme ils étaient à 21. On s'est défendu et puis il y a la police qui a intervenu, le service de sécurité de Thalys, les membres aussi de la douane française. Ils sont appelés dans les Thalys. Donc on a appelé le Congolais de Paris pour dire que non, moi je suis en route avec ces gens-là. On nous a bloqués avec quelques Congolais qui étaient là. Arrivé ici, Dieu merci, il y avait déjà nos amis, c'est comme ça qu'ils ont commencé à chauffer. À partir de 13h, vers 15h, il y a une autre délégation avec le général Amissi, c'est là où il a été tabassé là par des Congolais parce qu'on doit se défendre. Nous réclamons, nous continuons toujours à réclamer le corps d'Arma Tungulu. Voilà. Djebé a été assassiné et Bapoua Mwamba, le journaliste, il est de Paris, il a été aussi tué comme ça. Donc ces gens-là, il y a vraiment des graves violations des droits de l'homme au pays et ils ne seront jamais en liberté ici en Europe. Et d'emblée, j'ai attendu le général commencer à discuter pour condamner soi-disant un ambassadeur pour dire qu'il a été aussi trahi, malgré qu'ils ont envoyé plusieurs personnes. Aujourd'hui, il a remarqué qu'il y a la trahison dans leur groupe. Mais moi, je tiens à dire au général Etumba que non, ces gens-là ne trahissent pas. Ceux qui travaillent avec Kabila sont des Congolais. Ils voient comment on tue les gens, ils sont aussi mécontents. C'est normal quand il y a une délégation de 100 personnes, 20, 30, 40 ne sont pas contents. Et je profite pour dire à Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila qu'il doit partir, même ceux qui envoient ici, malgré l'argent qu'ils dépensent. On vient d'interpeller Badivé ici. Il dit que Zachary l'a cité pour dire qu'il a fait 10 000 drapeaux. Lui n'a jamais reçu l'argent. Zachary prend l'argent chez Kabila pour dire que non, on envoie l'argent en Europe, on va te faire des publicités. Comme ils savent que Joseph Kabila ne connaît absolument rien, ils les prennent 600 000 euros comme ça. Parce qu'un drapeau coûte 60 euros. Quand vous dites 10 000, vous voulez donner le message à Joseph Kabila que voilà, tes 600 000 sont déjà chez Badivé. Badivé, en présence de tout le monde, dit qu'il n'a jamais reçu l'argent. Donc, on lui a même demandé de faire une déclaration. Parce qu'il a démenti les propos de Zachary. Donc, il a dit même qu'il ne sera même pas au Stade de France. Donc, les rassonner, que Kabila puisse comprendre que les Congolais qui sont autour de lui sont là que pour les bouffer de l'argent, ils ne l'aiment pas, il doit partir. Ok, donc là vous avez suivi l'un des combattants qui vient de la Belgique. Il est en train de suivre nous. Allez-y, allez-y. tokota na kati totala soki lisusu bato ya Hippolyte Kanambe bazali tokwese bango bakomi soki na vi Zakari na kati na kotia bakraka oyo mais bituma na biso eza bango te akolata kaka oyo donc awa boza mpe na vérité polele sans tricage cle boa toza na gare du nord biso tokosala totala ndenge masolo yango ekoleka donc bozomona mpenza bozomona bana bilaka baza kuna donc basetu bazali vraimen awa toza na kati ya bana bilaka message mvuluzi alobaka makambo mvuluzi alobaki yango ezokokisama na yango oyo mvuluzi ye bongola meso mwene pesa message ya mvuluzi matondo biso tozali banteko na bankulu bamwela nkongo tozali bakolo mabele nkongo parce que lopango ya moto jamais kokota yango langi lopango ya moto batiaka langi jamais soki moto apesi yo nzela te mabele wana makambo manso eza koleka awa eza makambo mvuluzi kimbango alobaka 1921. Nous ne sommes pas des kimbangistes. Nous ne sommes pas des kimbangistes. Nous allons pas na bilaka au kimbango alobaka 1921 na mandansana bana bilaka bakoya. Oh alobaki bana na pesa ki baila na batata na bino pesenga mokongo ce qu'on appelle ça bana parce que batongaka jamais mboka sans ba valeur bokoko. Bokoko na biso nde yango ebota biso. Bokoko na biso nde yango tolia ba fumwa ba ponu ba wangila. Ezali elaka ya kimbango. Congo wana est libéré sans armes, sans option
de sang. Oh, Zakati na biso, zali pumu ya kimbangu. Bakoko bazali. Parce que ma belle en France, zali ma belle oh, batekaka bakoko na biso. Bordeaux, Marseille. Bakoko na biso, batekaka na esclavagisme. Ndenge tu na mboka awa, tu es kozwa biso bokonzi, oh, mondele, aseko boto na mboka bakoko na biso. Mbandanzanda 1921. Kimbangu yeyo obo ignoraka Kimbangu. Kimbangu obo ignoraka yeyo akufaka te akendaka zongaka. Donc 1921 Mananzana, tu es la kimia, tu es la paix dans le monde dans la paix. Signe de la paix, vérité pour les signe de la paix dans le monde. Sans compter les élans de Gourmonia, la paix dans le monde, Kimbangu paix, Gourmonia, science paix zali parce que ma belle est congolais. Après Kabila dégage. Après Kabila dégage. C'est comme moi quand on a retourné la valeur en ligne. Alphabet, tout. On n'a pas les sciences. C'est comme Kimbangu nous a révélé la science. Voilà la science que Kimbangu nous a révélé. On a la science, donc ça veut dire on peut construire. Toi, la science. On prend l'écriture, on a vu son Nati Congo, Mandombe. Tout est là. Donc on a la science, on peut évoluer. Donc on a la science de construire. Donc parce que bango bazana alphabet na bango ba A B C D. OK, biso pe bote l'alphabet na biso yango Nati Congo. Oh Kimbangu c'est qu'on révélé biso. Moni A B. Nous notre alphabet on a 20 lettres, pas 26 lettres. 20 plus le H ça fait 21. Comment on a A B. Les alliés on a tout. Vérité polele tozana on a Gare du Nord, tozokota na kati total suite à makambo ndengezala. Vérité polele centricage clé. C'est bon. Là c'est bon pas non. Bandeko bamolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini ba makambo ya uti koleka pe tozali koyebisa bino ete en tout cas il faut bato bazela bango mesure pe tozali koyebisa surtout na ba congolais pe ba congolaise boye ba yango ete moto moko te akoya kokosa bino ete oyo akoya kochanger biso politique ya Congo oyo azali kolela mpona ba femme violée ba makambo nyonso ya lokuta ba raison nyonso tu bazali koluka wana ezali kouta kaka na beefsteak oyo babotola bango ndenge loba passer mukuna ezali de beefsteak makambo nyonso ezali kotourne kaka tout autour ya beefsteak oyo babotola bango yango toyebisaki mpe bakonzi ya Congo il faut qu'on surveille pe bato mosusu bino botindi na niveau ya baambassade oyo te toye kotimbela bato mosusu bino botindi na botindi bango comme attaché diplomatique na ba mboka oyo tozali toye kotimbela ete bato mosusu wana bazali kosala mpona mboka te mais bazali kosala nde mpona banguna po ete makambo meme oyo ezali kosalama na ambassade ya Berlin tozali komona ete bazali kosala yango mpona koprofite koluka ete po ete loko moko ebotama bango kutu nde bazali kolinga kobotisa nde bana ya kuluna na baacte na bango me tolobaki ete bandeko mpe tozali koloba ezala bato ya ambassade ya Berlin tosengi na le rais il faut surtout contrôler bato na malamu atinda ta moto mobimba ya kosala inspection mpe toye kotimbela ete na kati ya ambassade ya Berlin il faut ezala bainfiltre oyo bazali kosala mpona banguna bazali ebele na kati ya ambassade ya Berlin mpe toye kotimbela yango toye komona ete ntango Joseph Kabila azali kopesa bato confiance na kati ya ambassade nzoka nde bato mosusu bazali wana mpona kotravaye na banguna mpe toye kozwa bainformation ndenge nini bato ya ambassade ya Berlin mosusu bazali en communion na bato ya Pareco bazali kosala baéchange ekamisaki biso bandeko yango na tosengi na bakonzi ya Congo botelema po ete na kati ya baambassade bainfiltre bakomi ebele il faut Joseph Kabila atinda moto na ambassade ya Berlin mpona koyeba parce que bazali na système de jeu moko bazali kosala po ete on dirait ambassade ya Berlin bazali na jeu na bato ya Pareco bazali kosala babiloko moko oyo ndenge nini ya kobotisa bato nyonso to bazali po ete bato bakoma toujours banguna ya Joseph Kabila bamakambo wana nyonso tu tolandelaki yango mpe toye koyeba ambassade ya Berlin nzoka nde ezali na bato mosusu bazali kosala kuna bazali bato oyo bazali kotravaye contre Joseph Kabila oli basala makambo ya mboka oyo batindeli bango bakomi kosala bamakambo ya baparti politique na se bamosusu bazali kosala baéchange na bato ya Pareco mais balobaka eloko nyonso to ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango kala te bokomona ndenge nini makambo nyonso ekotourne parce que tango le rais
azali kosala mbolamu mpona peuple mpona mboka échanger bato mosusu bazali koya wana mpona koluka kobebisa bandeko bino moko botala nani bino bokanisi mpenza bacomportement ya bato bazali kosala oyo bazali kokosala tozali kosala bo mpona bafemme violée tozali kosala bo mais botala ndenge ki dictature oyo bazali komene ba diaspora congolaise awa na poto vidir bandeko ba diaspora congolaise bazali korespire te oyo babokoloba te osala bokoloba mais soki babandi yango awa ntango ekozala ete bazwi bokonzi na mboka bandeko bino moko bamituna eske bakotikela bino mpenza ntan mais wana okozala mpenza yo mama oza na papa oza na bana na yo boye bayeba kote kaka bato oyo na basoda bayeba koteli yo na ndako balobi te mo papa toza kolala mwana na yo ya mwasi balali ye mpe mpo ete bamakambo yango meme na ntango deuxième république ezalaka nani ayebi yango te na ntango ya piège balalilali bana ya bato ya basi na basoldat nani ayebi yango te lelo bakoma kolinga kobomba bamakambo nyonso tu banini nani ayebi yango te baza koya kolakisa biso kaka baimage ya bato moko bazali bacriminel mais tozali koyebisa bino bomikosa te bato nyonso to bazali kosala makambo na sese tosi torepe ezala papa Etienne Tshisekedi ye mpe azali koyeba bamakambo oyo nyonso ndenge ezali koleka mais tozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi soki azali vrai démocrate akoki koaccepte babiloko ya boye te oyo ya kobeta baautorité mpe avandi ni alobi ete ye nde démocrate alors mpona makambo ya mboka ya Congo wana nde alobaka ete aza maladi te aza nzoto makasi wana aza kolakisa bato ndenge aza nzoto makasi kotelema mpe koloba mais soki ekomi ete bakomi kobeta bakonzi ya Congo mpito kosala n'importe quoi mpona Congo wana nde alakisi bato ete moyen loba eza te mpo ete nzoto ezali malamu te azali ya kopema mais soki nzoto ezali malamu te élection oyo azali kokende azala candidat akosala yango mpona nini mpo ete na mboka ifo bozwa président azali na nzoto makasi oyo akokamba mboka azali na nzoto makasi bino bokozwa moto asalembi mpo ete lobilobi ekoma lisusu aya koloba ete mwana na ngai Félix Tshisekedi nde akoremplace nga te tolingi babiloko wana te tolingi babiloko wana te bandeko sikoyo ezali liso likambo ya kotya mai na kati ya verre ya 20 il faut sikoyo kolobela bato oyo vis-à-vis bazali bato oyo bazali bahypocrite bazali kosala bamakambo na sese yango na tozali koloba ete meme papa Etienne Tshisekedi azali koyela biso kaka na barythme ya Mobutu mpo ete azalaki na ye mpe kaka moto ya MPR bandeko ata ndenge bozali komona azalaki na parti na UDPS mais azalaki na ye kaka membre ya MPR moto akosa bino te mpo ete ntango bino bozali koboma nzoto bato bazali kokufa kuna na Congo ye azali kozwa avion na ntango wana kokende na gbada na Mobutu bazali kosolola bakesi ya mbongo ezali koya na ndako na ye epai na ye na ndako na ye na limete bino bokanisi toyebi yango te toyebi yango malamu mpo monake soki papa Etienne Tshisekedi oyo azali vrai démocrate bato oyo babunda na ye oyo babunda mpo na UDPS batata oyo balitaka makasi lelo bazwi nini mingi baperda babie na bango mingi bato na bango bakufi mais bazwi nini apréféré kutu azongisela bato wana merci bapesa na mbwa lelo oyo ake kolokota mwa bana ya mike mpona nini oyo baforme parti ya UDPS mais ye moko ayebi ke na kati ya koyeba yebi ete eloko eza te bandeko bino bokanisi ata bayambi ye na 300 personnes oyo bayaki koyamba ye kuna na Angleterre eloko nini ekosala influence nini ekopesa na Congo ezali na yango kaka makambo ya poto awa ekoleka mpe esili na yango eloko nini ekosala mais bandeko tala oyebiko bato nyonso tu bakombata oyo bazali kosala n'importe quoi lokola il faut koyebisa malamu lokola bino bokomi kobeta bamusicien bobeti oyo rason bozokisi ye alors boyebaka ete soki bafanatike ya oyo rason bake kokundola bandeko ya bafamille na bino kuna na Congo bandeko boloba eloko te boyebaka yango ete lokola boluki guerre nde yo oza na poto awa oza yo moko mais na Congo otiki famille combien de personnes oyo batalelaka yo baza na nsima na yo mais yebaka ete lokola boluki guerre ekobanda malamu bandeko tozali koloba yango ete bino mpe bakonzi ya Congo lokola bato oyo bazali kolakisa ete bango nde balingi kotia bato nyonso likolo na se na bato bandeko tolobi yango ete il faut mpe gouvernement ya Congo atambola likolo na bango
makambo te ya kolobaka na bato na ndenge ya diplomatie te il faut koyebisaka bango vérité po ete trop c'est trop bato totikeli bango ta mingi baza koya na babozoba moto mobimba komona na sali 15 ans na poto mais tele ba comportement ya salité ya solo bato mobimba kaka lokuta vérité ezali te bino bokanisi avenir ya Congo ya lobby nde tokotambola na yango na balokuta na bino bozoba bato mobimba bavandi na poto komona moto mobimba azali koye liboso ya kamera makambo azali koloba ezali ata na sens te après bazali koloba ete bango nde bakotonga Congo na mwana mwasi oyo ya mokuse ya 1m20 yoyo mutu oyo azali mpe koya koloba tala boye tala soko otali ete na produit ase apakoli elongi ekomi neti bapakoli yango couleur na maneti alati maneti yango efini zolo azali mpe koloba ye lokola représentant tala ye kutu ko ndenge azali wana ayebaka mokolo mosusu akolelaka l'un de ces 4 matins bakoya kolokota ye kaka na ndako na ye wana bakangi ye bake na ye mpe asali prison na kati ya France ye kutu ko bokoyoka yango kala te wana ezali mbele deja de sobwakeli bino yuyu muntu wana akobeta prison kala te ezali yuyu muntu ezali oyo mwana mobali oyo Rex ezali na mwana mobali oyo ezali na matutu na elongi bango nyonso tuna bambo wana bango nyonso bakobeta prison kala te bokomona ndenge filme ekobaluka na kati ya France bokobanda koyoka kaka masolo oyo yuyu muntu azalaka na lubwaku akobeta ina ne ubie 2 ans bongo mutu boye odombo aza na prison bokoyoka kala te o makambo nazala kobwakela bino makambo nazali kobwakela bino ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino makambo ya nsima ndako te nazali koyebisa bino ba vrai makambo me botala kaka bokomona ndenge nini ekosukela bato oyo po ete bozoba eleki mboka na biso bazali kopesa biso lisusu valeur te likolo ya bato lokola bino bon encaisser rien na poto bomoni ete bokopesa pe rien implice na bino ezali te mpo na Congo yango ne komi kosala bino pasi bokomi kosala n'importe quoi bozoba na bozoba na banzi ete bandeko ba bolingo oyo tozalaki na yango wana bozalaka bisika bozali nde tokosalela bino susu émission mosusu ya kafu mpo na koyebisa bino ndenge nini baevenema ya bavoyu ya poto oyo to babandi to bakuluna ya poto ndenge nini bazali kosala bamakambo na bango mpe bokomona ndenge nini makambo oyo ekosukela bango oyo bamosusu bazali koyaga nga kutu bakangaki ngai bakei na nga apres batiki nga me bandeko Congolais aza mayele te oyebi ke ntango bakangi yo wana bakei baatendre yo bakomi yango na dossier batiki yo okei mpo bayebi te yo ozali na yo kaka poisson moko ya moke ozali utilize okei mais deuxième fois ntango bakokanga yo me ndeko bakoyi biso babia biso osi tokangaki yo mpo na problème bo donc yo kaka moto oza kocontinue mais sili wana bakotika yo susu te komi likambo ya garde à vue ti juge akatela yo likambo ou bien liberté ou bien okende prison mais congolais oyo baza komona ya batiki yo kanisi batikaki yo pamba bakestionnaki yo après avoir koquestionne wana ndeko yo kanisi procès verbal wana basali yango pamba congolais bozoba congolais vandi na poto maza koyeba te yango oza kokanisa kaka nakendaki bakangi ngai apres batiki nga te bakangi yo apres batiki yo basali procès bakomi batiki yo okei mais ndeko na Stade de France soki bazwi yo pour la deuxième fois ndeko yebaka ete okei olinga te okei ata mbanda oyo ata nani ezala ata papa change sekedi na bino bobetelaka tolo akokende ko intervenir jamais po ete soki bakangi yo deuxième fois lokola bato bakangaki bango oyo bakendeki batendre bango bakomi na baprocès verbal na bango bandeko ndenge ezali wana sala erreur lobi na Stade de France sala lisusu likambo bazwa yo bandeko na banzimbalo bakotika yo te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali tozali wana mpo na bino tokotambola toujours mongongo mpe tokoloba ndenge nini bamakambo ezali kotambola me bayebaka yango ete l'état Congo l'état congolais ezali kaka l'état ya Congo mpe kozala kaka likolo ya bato oyo balinga te l'état ya Congo ezali likolo ya Ngbanda l'état ya Congo ezali likolo ya Papa Tshisekedi l'état ya Congo ezali likolo ya congolais nyonso oyo ezali awa bokoki kobeta na bino tolo wana poto bolobi n'importe quoi mais boyebaka ete mibeko ya Congo ezali kaka likolo na bino bolinga te po ete soki mibeko ya Congo ezalaki likolo na bino te
mbe bolingaki bo banda ko banga ko kende Congo te mais lokola bozali ko banga ko kende Congo seke na Congo kuna boyebi ete soki bo meki bandeko wana nde ekozala somo mais boyebaka yango ete mindele bazali zoba te bazali bazoba te bazali kotala bino malembe merci koyo bandeko ndenge balobaka ete totika tango na tango bokomona sikoyo ba evenema nini ekoleka oyo ekozala na ndenge te ndeko soko li otondi te keba pe bandeko babolingo tozali koyebisa bino likambo moko information moko touti kozwa paraît-il ezali na chaîne moko ya bakongolais ezali mpe kaka na poto oyo chaîne wana bato mingi mpe balobelaka yango moto moko awuti kopesa biso information azali mpe kaka moto ya pareko paraît-il chaîne wana ya bakongolais ono bato balobelaka mingi créateur nango donc fondateur na yango ezali nzoka ngwanda le terminator mais jusqu'à présent bato nano bayebi te basalaki na site na bango bapesi neti kombo ya américain moko boye balobi ete américain wana nde aza responsable mais nzoka nde soko luketa na bagoogle otali komona ete américain wana existaka te oyo balobi ete américain wana azali journaliste na CNN oyo balobi journaliste yango azali na CNN mais nzoka nde journaliste wana existaka jamais mais na bankete tosali na moto moko ya kopesa biso fuite ya mopepe azali kaka moto ya kati ya pareko nzoka nde ngwanda moto azali auteur ya création ya chaîne ya bakongolais oyo mpe asalali tatia bato mosusu yango nde tozali kokamba komona ete ezalaka soki okomona likambo mpona opposition bato ya chaîne wana ilfo basala ete balekisa bainformation mbangu mpo ete soki ekomi na makambo ya malamu mpona pouvoir balobelaka yango te okomona bakoloba kaka likolo aprele esili nzoka nde balobi ngwanda le terminator nde azali responsable oyo azali cofondateur ya chaîne ya bakongolais wana me bandeko bobanga eloko te tozali kosala bankete tokokende kokweya kaka na source po ete nzambe alobi oyo nyonso to ezali na molili ekobima posa mais tokoyeba soki ezali eloko oyo ngbanda nde moto akreye yango me bato jusqu'à présent bazali nano ya kolala bayebi te ekoyeba na kaka po ete jusqu'à présent bato bayebi kaka ete ngbanda azali responsable ya radio buka lokuta na bamakambo mosusu me nzoka nde tokamwe révélation ekobima ete chaîne wana bato mingi balalaka pongi bayebaka te batia kombo ya moto mosusu nzoka nde ngbanda nde moto azali cofondateur na yango mais ekoyeba na kaka bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi